Voilà, batata ba maman, maye tozali ko lukata mo nyoso kopesa bino. Lokola tolobaki to bongo ba pakano ba koma bandimi. Bandimi bazali banani, ba pakano bazali banani. Bandimi bazali se bobele, batu oyo bakotosaka malako ya tata Simoki Mbangu. Batu oyo bakotosaka mibeko ya Lingomba, batu oyo pe bakosalaka misala oyo ezali ko accompagner bilaka na biso. Bapakano bazali banani, bapakano bazali baye, bazali ko bukata mo nyoso signature ya Mokonza Bule, bapakano bazali baye, bazali ko bukata mo nyoso mibeko ya Lingomba, bapakano bazali baye, bazali tango nyoso kolia mbongo ya Lingomba po ete bilaka misala oyo ezali ko accompagner bilaka na biso ekokisama te. Voilà batata ba mama, biso etake ba analyste spirituel ba différence auto pesi. Ofanda bososola soki oyebi tozali na fonction moko na kati na Lingomba eke okataka makambo ya Nzambe na solo te ozali mopakano. Soki oyebi tozali na fonction moko na kati na Lingomba opesaka ba rapport ya lokuta yeba tozali mopakano. Soki oyebi tozali na fonction moko na kati na Lingomba osimbaka swati mbongo ya Lingomba oliaka yango ozali mopakano. Soki oyebi osalaka mosala moko na kati na Lingomba na ndenge ya potopoto, na ndenge ya mbutu, na ndenge ya divagation, yeba yango batata ba mama, olinga te ozali mopakano. Pamba te biso tozali komona na miso ya bonzambe, tozali pe koyoka maloba na yo oyo nyoso azali na elembo ya Nzambe, asalaka mosala ya Nzambe na solo, asalaka mosala ya Nzambe na kimia, asalaka mosala ya Nzambe na molimo ya Nzambe. Ndето kutani na bino ndenge toti koloba très prochainement. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Nauta na bino na ligolo na kotonga Lingomba ya molimo santu oika mpiko na misala wete bilaka bilongana. Nauta na bino na ligolo na kotonga Lingomba ya molimo santu oika mpiko na misala wete bilaka bilongana. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola peika mpiko. Bojali na mokili kasi bojali ba mokili te sosola peika